lelo la poto basi ba komi ndenge nini ta musoza mwa mosozo yokangai ozaka na posa ozwa mobali azana mukanda poso boboti na ye ozwa mikanda berere musoya nini mibali pe ya poto tango mwasi na ye abandi kosimba mbongo lokola ye abengisaki na poto akomi koboya mwasi asalisa famille na ye nzambe te mutu asangisa ye bino nayebisa bino ke zuwa mpe ezalaka bolingo te bato bakanisaka zuwa eza bolingo zuwa ya bolingo te un jour nakodevelope kaka si zuwa na kati ya émission moko do eza pasi eza réalité makasi naza na ka moko esalinga pasi ya mwana moko papa na bango badi bon ya liboso nazo continuer koinsister aucun pasteur akozala koactolere divorce soki aza na molimo na nzambe nulle part. Bonjour chers internautes, je suis content de vous savoir très nombreux de suivre cette belle chaîne concept Taucho Télévision. Abonnez-vous massivement mes très chers internautes. Je pense que vous voyez les shorts que j'ai portés. C'est pour la fondation Odafi. C'est bien écrit ici. Concept Taucho Télévision. Ici Odafi qui signifie audace et affi. Si je fais comme ça, vous verrez sur mon dos. C'est bien écrit Fondation Odafi pour les orphelins. Donc, cette fondation a comme but de soutenir le faible. Quand je dis le faible, je vais dire bateau souffrir. Il y a des gens qui sont à l'hôpital pour 10 000 francs, 5 000 francs à Koufi, à Kangamena hôpital. Il y a des réalités à Kinshasa. Vous qui nous suivez, je vous dis la vérité. À ce hôpital, 10 000 francs à Pamba, à Koufi, 5 000 francs à l'hôpital. Et ça passe. Peut-être 10 000 francs, on a 15 000 francs, on a 20 $, on a au cause d'un OP. Nous savons tous, chacun a ses occupations. Là, je le sais. Mais tout à l'heure, au Bazangi. Car la Bible déclare, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, Fondation Isaawa, l'argent c'est bien. Ate lamba moko bolo tarate, ketch moko tarate, pantalon, pesa bandeko wana tinda bandeko neko koma, TV radio te, bomona ba image. Là c'était un message dans compte il y a Fondation Nabiso, Fondation Odafi. Je suis avec le pasteur Esaïe, comme d'habitude, ça fait très longtemps. Donc moi on était, avec lui, Torlobela. Divorce, divorce au Salema. Na poto place Bozali. Donc la divorce, il y a Mabala, il y a poto. Voilà. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui avec pasteur Esaïe. Abonnez-vous massivement mes très chers internautes de cette très belle chaîne. Merci aussi à Maman Afi, Milandou, PDG Audace Milandou. On est donc ensemble. Bonjour pasteur Esaïe. Bonjour. Bonjour bande konanga. Na pesibinoka mbote na kombo na Yesu. Je pense que ngape na sepeli ko yamba bino sous lelo pona tolobela sujet oyo divorce na mabala ya poto ba divorce ya mabala ya poto to ya mabala ya bato meto na se basé mingi na conviction na nga na sambelaki to la divorce ya mabala ya poto alors cause peine Afrique réalité kokani c'est qu'on est capable de tirer leçon na yo vraiment na sepelaki tolobela sujet oyo. Vous nous suivez de partout mes très chers internautes, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui sur le thème. Vous l'avez entendu, il y a pasteur Esaïe. La divorce, il y a Mabala et il y a Poto. Donc c'est basé dans Poto parce qu'en Europe, le divorce est belé. En Afrique aussi, il y a des divorces qui se multiplient jour au jour, plutôt. Donc, mais en Europe aussi, vous autres bika, réalité on a. Pasteur, ba divorce ya poto. Kunande, yosalema mingi koleka awa, ubio monika kenote olobele ya poto. Parce que bande ko belé o bazolanda yo, o balanda yo pe, peut-être ba benga ki pe que pasteur le blé loko. Bon, en tout cas, avant même bato balobananga, ils na prière mon anosala. Na la prière, ils ont bande comment proposer une émission. Tant nous avons prié, nous avons
faut lobela likamba divorce, ba divorce ya mabala. Parce que nganzame nazo tcholama, nganzame nazo naza na place te na mabala lelo. Les mêmes bateaux bakena na l'église ba pamboli libala. Même mukolo bakokabona bakena leta. Les mêmes bateaux bakena na l'église basala nza basambeli pona bazwa mabala. Bateau basambe bazwi mabala, mabala ngo ezokufa. C'est ce que nga naza convaincu to lobela ngo nanu. To est-ce que ça mabala to ezaka ba engagement, to ba alliance, to ba contrat. C'est ce que nga na linga to mekana ko développer na aide à Molimo Santo. Que parce que ça peut bien te. Divorce ndebo mona kaboye eza chemin moko mabe na vie. Moto no sa divorça ndeko mwasi ozokanga yoka okoka bana papa bana na yo boti bana mibale misatu mobali wana azaki na possibilité te savant oke bala mobali moko aza na mbongo problème eza te mais blessure ya divorce ezwaka na bana yo boti bana na bakozala nango ti bakokola na vie na bango bakozala ba blessure ya divorce. Pourquoi bakozala na blessure ya divorce? Mobali yo akolinga yo alingi yo na début akopesa confiance bana nanga mokolo boko bota bana na ye abandi ko compter ke bana nangali mwana nangali boso to boti na ye eza ye siko tango bolingo apesa ki bana na kozala nango suma kaste parce que si boboti mwana na yo et puis soki bapaya ba ye abate bana nangai bango yo na ebite mutu moza divorcé ayebisa nga vérité wazola nangai numéro nangai ezali babenga ngai ayebisa ngai tango aboti dia bana mwana banini o mwana nga liboso to boti na intel yeyo me mama wana boti dia bana misatu me mwana liboso ko bana wana ta bazoka mwana nga liboso yeyo bamona papa bimaki mwana me makami na lipekeza ye papa nakata ya compte ba héritier na ye atie yete obesala ka passe bovana lupango boso to ka yoza mwana papa te isala ka passe ndenge moko pe na ba papa okebala mwasi mwasi wana kolinga bano na début mais suka na ngo lo bakaka tango bota mwana na ye azobisa mwana na ye toi tu es ma fille aînée be mon fils aîné bango baza ba ya na yo me bato na papa nga mama no na boti ka mwana na ngali boso eza yo alo biloko wana ezo tia choc mona na mwana ye mo oh c'est vrai hein na bana o bakuta makiwa na moko bakomi blessé ah pourquoi ça le biloko je crois yango ezo salama na ba réalité to yana et divorce eza na ba conséquences ina benga ngo conséquence ya divorce sila kati yo kufi mobala kufi bana wana ba kufi po bana ba okola ka ba yoke papa na biso mama mo ba bokola biso ni okola biso te akatela biso lingala a papa mo ba bokola biso déjà pasi eza réalité makasi nazana kamoko esalinga pasi ya mwana moko papa na bango ba divorce na mama mwana akepa papa mwasi ya papa lingi ete akosi kaka bana oyo bakuta mana mabala nde babima bandoki rezi bana bakuta mana mabala basi to bala ka bayaka kubenga bandoki babenga obisa mabe bana wana baza ba victime ya makambo ebele. Alors qu'est-ce qui se passe? Mwana na ko pesa nga plainte tango pesa nga plainte alobi na nga boy papa nana problème moko makasi na kena ndako papa mwasi ya papa alobi na ndoki na sutuka ba prophète na bango ba ye ba lobi o na zandoki na bila ndoki te bandiko tumba ngai ba bougie ba sala ba torture na monika na ndima patika ngai na ndimi batiki ngai papa ye abengani nga na ndako na préfère que ne pas maman kota balela na ke pas maman kota balela mobile ya mama azolinga ka tolinga na litobi mana ye ne na boyaki ale ayebisi mama lokola alingi mobile na kobo aboyi libane kufa ayoki ka rapport mobile yanga mo ayo kango ezate babengani ngai tango babengani ngai na keko na ndimi na komiti na linga mobile mpe na lingi après ko sentenga awangani ngai do nazo nyoka mana akomi fazer fi wana alors ko biloko wana nyonso to sala ngo mais komona tokenda ko sambela mais to mona siko ke vie bonga au divorce moni ba chemin divorce atikaka mabulo divorce atikaka ekunda makate et même ba tunaliwa et c'est pour cette raison
Bible ezoloba na Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Tobania on a 6e verset. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Aussi que na 5e verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors tant on a zotala makomi o na Matthieu o tangi Matthieu 19 5 à 6 o balobi mobali faut atika ndako pe mwasi atiki ndako baboti baloba quitter la pouvoir ba parents baye na pouvoir ya nani ya bango mibale bakomi basangani basatache bakomi mutu batikali mibale bakomi mutu moko koma batu bakoma kimi baza mibale koma bakoka bwana. Oh, verset 6, c'est possible sur réponse. Abi mutu akoka bolate oyo nzambe asangisi. Alors bino bandeko bana poto. Pourquoi lelo ba divorce ezakaka pa na bino mikolo nyonso? Naeke ko comprendre que première cause ya ba divorce na bino bosangana ki na komba nzambe te. Cause ya makasi za nzamba za absent. Do mutu mo abi azana Afrique abina kenanga poto mobala poto abi alikola koma poto na kenanga mobala poto pa abi na mwasi kuna do mona ba réalité zebele nzambe te mutasangisi ba intérêt na kolula ba intérêt wana nde bomi alota ba komi na kati ya poto eloko nezo mabino c'est parce que bozo tika nzambe azala na centre libala te bolingana kite bolinga bolingana kite 2 boza attaché te 3 nzambe aza absent po mutu aza na nzambe akolinga divorce te. Divorce eza poison pe bombe ya retardement. Alors tango sikoyo moto azokabwana aniba kabwani bana oboboti lelo na poto basi bakomi ndenge nini ta musoza mwa mosozo yokangai ozaka na posa ozo mobali aza na mukanda poso boboti na ye ozo mikanda un jour okabona ilo oke kolinga intérêt kaka mibali pe apoto mi bakoma abi mwasa mukanda fa botanika mwa po mwasi wana azule mukanda soki anazu mukanda nanga na boye eza plus que sorcellerie biloko wana ndezo kabola ale mwasi abinga nazo luka mbongo nanga po baza attaché te ba unité luka boza unité ya otango zo mbongo na yo pe muni ko kosima mbongo mobali pa ko sima mbongo me voto kabona pona sala ba faire nanga privé nga moko oh berere muso ni mibali pe ya poto tango mwasi na ye abandi ko sima mbongo lokola ye abengisa ke na poto akomi ko ba mwasi sa famille na ye abosa ni ke tango bali mwasi Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais une femme a trouvaka nini na libala na mobali si mwasi a trouvaka repos so tango bandi ko sala yo mobali otiki ko aider c'est bien la poto nde bozalaka wana futa ndako wana kuna futa ba facture c'est bon mais siko est-ce que c'est normal au privé ya sali sa famille est-ce que c'est normal ko meme na poto o meme ka eloko l'esclave te o meme na poto loko la mwasi za collaboratrice collaborateur na yo et partenaire na yo est-ce que as esclave po o banda ko privé ba droit na ye non. Parce que moi, si tu as sa famille, mon mobile me tient la calme, pour ça, sa famille n'est bien sani. À cause se séparer parce que bolinga n'a quitté. Bosala qui bokene qui n'a donné ben intérêt. Et tant que mobile pas comme on a que moi si on a qui mi kanda pour naie. Atika maka on est na Afrique. Atika maka on est na mboka mo. Alors moi si na espéra kobala. Alors que moi si on a préféré kobala. Ce que mi kanda akolinga bo malibala wazana ngo. Pour moi si ne a bien femme de sa vie. Oh, c'est ce qui empêche que vibo za la kimia. Oh, na kati ya vie ba cause oyo ezo nyoko la bato belé. Sala effort bino boza na poto bobala na raté po bokabwana. Bobala na raté po na ba intérêt nzambe tango asali libala. Asala ki yango te po na ba intérêt. Asala ki yango te po na ba donner.
asala kiango te pona ba calcul to calculer mais nzambe tango asali libala asala kiango po ete bato ba vivre vie na bango éternel moto avana na ba boti tamuke ma vana libala tamulai ça peut être préparé pour au vivre tamu 70 ans mais pas ba boti au longo na 22 ans oh donc banda bambula no setikali ozo dépendre ozana mobali na yo banda bambula etikali ozo dépendre ozana mwasi na yo pas de solution mais koluka ko sala volonté nzambe ndeleki mutuya comment batu babalani bokena église basambeli oh à partir lelo bakomi motomoko mais motomoko bakena tribunal ba osamba motomoko akena tribunal ake déclarer divorce c'est que bokomaka motomoko te tala intérêt nini ezoko bunisa bino cause wana lokola bozoko ko gérer ngote moi bozala stable malamu ezate et à part wana est-ce que vous comprenez que tango bozo kabwana ko samba wana bana na bino bazaba victime omona yo bomaki libala ngala sala analyse moko la plupart si 100% ba mama o basala divorce bana na bango pe ya basi ba ko sala divorce donc etikala moi ba calcul mona monaka c'est très important koye koleloko oyo alors ceux qui te comprennent makambo que eloko no sala et cause conséquence ya bana na ngai c'est que fonatika o sala ngo yaya mobali moko to akinobala mwasi akute parfaite oyo ki okoto sundoli mwasi no pani paza salite kotanga lokuta mwasi a propre maza mobulu koto ko suna mwasi no po akabaka te koto ko mwasi akabaka me azandoki koto ko suna mwasi na yo opo azana zuwa ebele koto na kuta mwasi moko azanga zuwa mais aza incompréhensif total aza salite na ndako azozwa soin na normalement te omona o vie ya mutelaka toujours insatisfait à travers mutu moto mota sala divorce ebisa ngai ke mwasi onazwa aza sans défaut azate mwasi moko te ke noza mobali muso ata ozwi mobali naza président de la république okabana mobali ozaki na ye mobali wana okebala wana akozalaka na défaut omona ozaki na mobali no azaki ne président de la république te boza bien mais okoma na président bovandaka ne tamula ete tant dialogue ezate abimi ozate kokuta ne temps ekomi pasi parce que ba occupation ya mboka ezotondela ye siko yo ozoko ko avancer to ozoko se reculer oh bible les deux deviennent une seule chair c'est ce que na linga ki tomeka mpe ko comprendre que zongana na place na yo divorce c'est arme ya Satan pour na ko détruire génération na bino ba semence na bino bana na bino ba héritage na bino diable a détruire ngo na nzela ya divorce na yebi ba conséquences belé o ba biso nyos tozalaka ba victime peut-être mais les autres tozoko kokota ngo to comprendre que c'est toute une arme satanique bilo musezo cause museyani lokola bolingani te nzambe te mudasangisa bino na ebisa bino ke zuwa peza la ka bolingo te bato bakansaka zuwa eza bolingo zuwa ya bolingo te un jour na ko développer kaka si zuwa na kati ya émission moko zuwa bandeko nanga frère ezi zuwa ezaka bolingo te zuwa eza manque de confiance po na 1 Corinthiens 13 balobi l'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne pas. Ozu ezara soupçonne d'abord. Deuxièmement, Bible lobi na 1 Corinthiens bolingo et quand ça mabete l'amour croit tout. C'est fondi mana mobala ke azanga moi salanga mabete moi sinanga moi déconner zate. Mais yo comment oyebi na valeur mobali na sala musala salaka te oyebi moi sinon mo salaka te avant comme moi sinayo aki na famille atanga na ba école akola na bato c'est que bakoko ozanga pete kokuta na ye bakozanga pe kopese motete croyez que yo balié à rompre tout
ata yo moko babengi na téléphone ozaka na poso ba nani abengaki ye, c'est manque à confiance. Alali bandi ko fouiller téléphone na ye, c'est manque à confiance. Moi si osala kango mbano so alali ake douche yo bénéficier de téléphone otala tala ba yaya ozo ko se traumatiser inutilement et yeba ke tango bokoti na biloko divorce ko ya. Divorce ko ya olingo lingate eko ya. Pourquoi kokota biloko bongo téléphone? Mais ce que on ima que sombele ke téléphone aza moi sinon c'est qu'on peut s'y à se dépendre. Ce que sombe ce qui exemple peut se mutuka. Mais on peut se pas tambola na ngono. Ce sombele ke téléphone pour ami benga ye moko te. Pour mo benga na kabino balite mais pour batu mususu bazana besoin de basani ba benga ye. Ezoko compter si moi si ye moko ba ke naza moi si ya mutu. Conscience ya moi c'est ba ke naza moi si ya mutu. Bato ba ko déranger nga na kopesa bango place te. Mobali yo pe. C'est compter que moi si mobile à mutu. Wana moi si na yo alors moi kende ko troubler mutu na inutilement exaté. Na kati ya infidélité to monaka ezaka na mensonge na kati. Omoni ko esclaves c'est que nzamba sangi sauté. Baye koli batuni Yesu. Mais Moïse alobaki soki libala olingo kufa komi lettre. Yesu alobi pona incrédulité na bino. Nde Moïse alobaki bon pona ko tungisa ye po banda ko sepela na divorce. Mais ngai na yebisi bino ke oyo nzamba sangisi mutako kabolango azate. Si réellement nzambe mutasangisa bino remède ya libala zanini. Bozonga pa nzambe. Nzambe yo mutoko tsenga libala o. Ta mubana nganda tambola. Ta mosi nganda tambola. Ta la ba bisinga mosi nganda ndoki. Même kindoga eza cause de divorce te. Kindoga eza cause de divorce te. Sauf que ceux qui mobile walinga à côté na pratique kindoki. Ceux qui mobile walinga côté na pratique kisi. Wana oza droit ko se séparer. Mais ceux qui sont en bongoté, pourquoi voulez-vous séparer? Je crois cause de divorce est en côté. Kokota kisite, mobile pe yo pe mobile ko associer moi si na kisite, pour ça la famille nazo dépendre. Yo pe moi si kokota mobile na ba cérémonie te, pour ça la famille nazo dépendre. Beaucoup tana ki pobo ça la foyer, pe nzamba pa mo la foyer na bino, na bana na bino. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ok, merci au pasteur Esaïe. Lui mingi, c'est bien, merci beaucoup. Bandeko Balanzi. Alors, pasteur Esaïe, osa oyebi d'abord que sur 100% des Congolais, 90% sont chrétiens. On est bien, très bien. Alors, bandeko basa chrétiens, ba pambola ba on a l'église ou ya bino. Tant on lobi que non, balingana kate, babani balingani te. Mais bino ne pambola ba église ou ba mariage wana. Ata pambola ba mariage wana. Intérêt nous arana nini puisque tant pamboli mariage yo za intérêt que non bato ba keba ke libela bazonga sauter ba ça peu diversité. Alors, tant bato wana ba yo pambola bango. Est-ce que boy ba kate que non libala o po Dieu a on révéler binouti. A révéler yo o pambola bala mo boté libala open simba na ngote. Faut boye bakati. Mais comment pambola bala mo boka po pambola kaka. Peut-être pas sera mamukié. Mais oyebi ko ta na no ta dame bato zo pambola te. Alors, tant qu'on va ça va divorce ou ce sont aussi des chrétiens. Bino, comment on appelle ça? Réputation de bino beba. Oui. Nandimi te que pasteur mo côté na église, apa mo la libala pas projeter libala ne kufa à la longue. Ce qui c'est qu'il faut passer na zandoki. Problème c'est nini mon frère. Na koki ko senti décadence à libala oyo. Mais côté bolingana peut-être na habité. Obi lelo évangile batu bayaka na église suna mitema te bayaka na nzoto na makolo so biseke libala ona mona ngo clair te bayini yo pasteur omoni il y a des gens qui croient en Dieu il y a so bana ba doute moko méthodique c'est-à-dire que tant on biseke libala oyo c'est pas normal oyo te moni ezaka nini mu dans yemo peut faire convaincu que mon pasteur a lobby est solo. Il ça rejoue moko awa. Tant on si ngai que non frère Ezi moi ça vie na oté. Moi ça pasteur ça même ça me révélé que voilà ça ngai que moi ça vie na ngai. C'est comme ça. Pour muto ndi mara ndengo na te. Pour ebi ki ba pasteur on va GBL. Moi je peux singa pour mo le kana wana.
siko mabe yangwana ceux qui payent pasteur à sali bongo po a commissaire mwasi na ye détruire mais ceux qui a lobby de la part du Seigneur aza convaincu na ebiso ke eza ata bobala ni conséquence ali ngai na yebiza na ndeko moko olanda émission oyo ndeko wana aza na swed so na bosanité ndeko wana azaki na Congo awa na kutie na mobali yango balaki na mbongo te avant kana ndako alors na pa mabota j'ai prié Dieu bazo mabota nzamba abisinga bakobota na mobali ote komona nde bazate libala oyo kozala te po akokende poto wana toza awa na Congo awa na quartier 5 na njili na zoloba ayebi akolanda ngo ayebi alors na un jour na ba 14h na kebisenga bi nzamba bisinga moto sambela supo na mabota ezate parce que bovana bino na mobali ote alors eloko nini ya mabe mataki pana ye abi poni pasteur akoloba na nga bongo mobali na biso to lingana na biso eza nango ye muta lobi et pour ça c'est wana a pensé que peut-être eloko lobi e komela ngai abise que pasteur tamusa komi na intérêt na ngai lokula aza bonsi ka intérêt na loka pena kitoko mais ngai intérêt na ye ezaki na mutu na ngate na loba longwe pe église akomi kosambela pa révérend apôtre Mutombo mais na yebisi ye boye lekino amwasa okende poto akobengisa yo nde okende poto pour kovanda kuna tovanda na biso à peu près à 4 ans sur combien des ans passés 2 ans 3 ans lekina mwasa komi na poto kokoma lekina komi na poto devoir liboso amatia motema na to solola na lekini teki mane monde kono na poto papa longa na mon église et loko liboso s'occupaki nango a se décider yako mema ndeko na ye na abenga ndeko na poto tango abengisi na poto akomi kuna ke ko se référer à pasteur ayebisanga makambo mais ça longa de l'église omoni to longo la confiance totalement te pa basala nzambe Bible lobi na 2 Chroniques 20 chapitre 20 verset 20 balobi confiez-vous à l'Éternel sera affermi à ses serviteurs les prophètes tiressira mingi kende ko sambela nzamba convaincre parce que nzamba ko sala kalika mote écoute mana conviction na yo il a ses serviteurs de dire pona tinda bango alors to ki so ba yebisi yo oboyi konde masambela mais souvent ezalaka erreur ya batu balingana ki nzambe te mutasangisi bango ata awa na Afrika to pambola mabala ti to pambola mabala exemple la zulu bavanda ki ndako moko mais lelo sera ngo sete bana poto baswana na mbala ngote prophétie kokisama et lelo nazo ebisa yo moto akoko sepa na fille monde to lelo ba fille na biso bala na reni na lingambala propre na mbala simba kambongo na linga biso be ba frère ngalinga mwasi penda na famille ko yebana so ba réseau wana nzamba zala kapisa nango tant to lingane na réseau na tato na église ba pamboli biso ma bénédiction na se transformer na malédiction parce que libale ke ko kabwana c'est que pambo makité c'est que zalaki maudit ce que zalaki béni ata basali ba distance ba kozonga moi j'ai convaincu na mona mabala e kabwana esali 5 ans izonga parce que nous avons pour compter ce que ça os de mes os chair de ma chair mukua na yo ate ke wapi patiente kozongela yo mais ce que lelo biso to koma ko boya ko luka ko réconcilier ko se réconcilier to tala ba intena mwasi na luka mbongo na mobali na mi baba sebele bazo tambola basi bakoza lebele me mwasi azalaka moko mibali bakoza lebele me mobali azalaka moko siko foye bake siko pede mobali na yo o pede mwasi no ono soko mona wana bazaka bambrouillère bakwa mbrouiller vino inutile c'est ça est-ce que soko lobby musupe ko lobate même yo mo wa banda relation d'amour na yo est-ce que ça mele nzambe c'est ça le problème to mituna est-ce que nzambe tapese kiyo suki yo moko pourquoi tu vas passer en charge dans une mois si peu importe mais dans l'église oyebi na féliciter des choses sagesse nzamba apesa pa bancien na kala mon frère ozana nous jeune oyebi na kala mabala kala esibista et nuna bato bakoba bampaka
babala na prophétie ya église te babala na prophétie ya nzambe na nzela bampaka eleo na kanozala batali comportement na yo batali comportement ya mwasi babiye na so bavande kosani babala ne kovanda bayebiso rési mwasi no aza na Lubumbashi baponeli oye bayebiso kotala mwasi okepotali bobala ni bovandi bien boboti pe bana bien conflit pesante parce que ba étudier kabino mais lelo banda to komalo bakeli bala ya décision nanga eza choix nanga et place ba défaite kota mina libala or quelque part mabala wana lelo total mabala on mona e banda ko kufa pamba mate na kaso libala ekufi famille fo vanda ba telemela bino fo bozongana parce que boluka ba intérêt ya bana mais lelo ba famille comment ko appuyer pour ba famille kota nango na ba intérêt omone siko wana fota ba pasteur isa ba pasteur te mais pasteur mota ko pa mola libala na intérêt bakabwana pasteur mota ko pa mola libala polo be kufa ezakaka e bandeline mutala problème babe ton passé te poursuivra et bandeli na bino nde yaki ko futa bino o bino ko kaboneli. Merci pasteur Esaïe. Alors on a posé une question moko exemple nga assemblée raté. Bon, ce qui va balani. Libala il faut ça dans l'église nani. Il y a moi c'est mobile. Bon, en réalité, libala ça dans l'église, il y a moi ça assemblée là. Mobile bali moi si mais faut que à l'église. Oui, il faut que ça libala parce que moi mobile était ngena ko bala moi si akina wapi. Na famille moi si na ndako na baonde akino ça la libala nda pesa la biloko. Église pesa lokola ndako ya moi si. Bakenda robeta porte na ndako moi si. Et après, je serai là juste pour un mariage ou bien faire ensemble là. Non, seulement pour le mariage. Ce que semble la gâté, on s'adhère à une église. On s'adhère à moi, ça y a une église au semble là. D'office, comme moi, si nayo, à longue na charge église, ce qui responsabilité va payer, c'est pas tout na paye. Ah, responsabilité to pesa moi si nayo. On a oyo yebike okuta ki moi c'est une responsabilité. On permet de tika konte ko samba na biso. O te na linkta ala nanga. So abike na tindimi nanga konte ko sambela na bino. Problème ezate. Mais ce gars lobike alanda fa alanda moi si fois se soumettre alanda. Parce que Bible oui, l'homme quittera et bango ba se quitter bango ba ke ko s'attacher. Faut que ne place moi c'est mobile assemblée là. Merci pasteur en tout cas que au développer pendant si je ne makasi ce qu'on fait attaquer non parce que c'est que nous développer si nous bien au lobayo kayo faut attaquer puisque nous avons ndemo boité. Pasteur Esaïe. Aujourd'hui le divorce ba divorcer trop. Est-ce que vous avez que ba divorce monsieur salima cause abino ba pasteur? C'est clair. OK. Tant au bino ba sœur basi exemple ba sœur obera na l'église na bino. Ba balani yo yebike sœur oya bali dans bali naye. Est-ce que vous ratez que non botera ba maman que avant de quitter ndako na yo bongisa pour l'église. Parce que na ko na pelo ko ngote ba maman ba ko croire ba pasteur makasi. Donc c'est dire que moi si a préféré que à tout sa pasteur qui a tout sa mobile ou à bali biseli mbongo. Donc à l'inique pendant qu'il y a tout ça n'est pasteur qui mobile naye. C'est-à-dire qu'à quitter ndako à une église il n'a rien fait, même tu n'as pas oh, la salité, à repasser, à une église. Alors, tant que tu vas divorcer, pasteur, il faut tout na. Qu'on me rende qu'on me diminue à moi c'était parce que libala monsieur au Cabana parce que de comme moi si a trop attaché une église tandis qu'il a la responsabilité face à Nandaku. Botia ka maman que avant que le Wandaku c'est ça non mandaku besoin comme landaku balayer ça la vaisselle c'est comme le civ ou y a en église au quand maman ba toujours ne mobimba sala boye pangu sa boye tandis que maman azali amo sali bala quand même et tant libala au kufa au lobimba à mon côté et téléphone na douche ta téléphone bal na OK divorce une église bon il y a liboso nazo continuer ko insister aucun pasteur à cause à la quoi tolérer divorce ce qui azana molimo nanzam nulle part nazo continuer pasteur moko te à quoi tolérer divorce soit na molimo nanzam nulle part ko salama pourquoi pour passer on a pas za mobali hein ce kaza mobali a mobali non c'est na moi c'est à peine à pose azaka peine besoin moi sina lambela ye
mwasi na ye akipendako mwasi na ye asukole bilamba koma yo ye pasteur aza posa mwasi na salelaka ye a privé mondimi na sala misala non daye église ana misala mikonyo te ata boza na caméra botala pa na biso wabi mwasi avandia basi no c'est dans la biso na église to bandi 5h30 7h to 6 mois ba dialogue 8h so banda 8h akendako ti pourquoi nini akozanga kosala soki asali c'est que azwaki nano éducation ya misala te na ndako première condition wana deuxièmement réseau église alaka te mpona répéter koyebi soki ake bakendako matinal esili ake soki bakosokola kiti peut-être basokola bakiti samedi siko banda lundi ti samedi asala nini so asali te il faut atala et puis même ye mobali bamibali mingi bazwaka nazo insister moi c'est un esclave te moi c'est un mpunda na yo te faut savoir aussi respecter ta femme moi c'est bapesaki batemps libre hein temps libre neti tobalanaka me tosalelaka mwasi choix ya confession religieuse na ye te ki mofasala choix na ye sikoyo ntango mwasi yaka église yo olingaka te me ntango omemaki na bar yo olingaka siko mwasi ye amesani na bar te yo omesani na bar ntango mwasi yo olingaka mwasi abima te me yo obimaka na bakamarade ino mwasi otikaki na ndako me ye na so yaka église akomi problème biloko mosusu mpe yango wana tosala mabe alors mobali mwasi nyonso aza mwasi faut respecter kosala misala na ndako faut alamba po mbali mosusu neti nga na prépara biloko mwasi alambi koleka bana ezalaka bien bongo seke mobali nyonso mpe alingaka bongo alors soki mobali moko mwasi moko azosala banko mpo na église non même pasteur na oyebi soki biso na pastoral biso to na protestant biso na pastoral to obligeaka mwasi soki aza na église fo nazala na relation malamu na mobali ne so nayebi mobali na ye tosololaka na facilité akozala bien na mwasi na ye alors soki mobali asambelaka te fo naluka méthode mpe ye mobali ye mwasi mpe aluka méthode parce que bible elobi mwasi oyo azwi mobali oyo aza na bondimi te na nzela ya comportement mwasi nenda koma na bondimi yo mwasi osambelaka kolobaka te pambali nasambelaka comportement na yo ozomene nde évangélisation makasi na ndako ya libala comportement soki eza mabe église mpe mwa ezala respecte ya te biso bapase mpe tofingamaka. Merci. Ozi biloko. Merci pasteur. Fachi Beto. Webi ke non c'est pas Fachi Makasi 21h kopesili. 21h kopesili au veiller kopesili. Vous sentir dans 21h te veille de prière. C'est pas bien. Mon bala kola na chambre yé mon côté. Oza mama kangimera batu veiller de prière. On a laissé kuna na tonga et puis na reprendre peut est-ce que il faut ça prière bien faut que ngomba. Pour prier pendant nzamba yoka yango foke ngomba et puis boke ba ngomba ngope na ba serre c'est-à-dire que ba serre batu okela bongo okela na ngomba bosambela je sais pas est-ce que ba prier ka po simba nzamba yoka il faut ka ngomba pasteur on a la bête quoi loko alors mais oui c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites là et ça vraiment bien été yo ça bureau d'église what on est bureau d'église on ça bera bandimi moko moko l'église mais so yo mbola koti a rumela te si ça koti il faut rumela bureau yango ça parce que ba idée. Tout comme qu'est-ce qui ne va pas? C'est un mensonge. Un mensonge. C'est faux. Vous avez un bureau terre. Attends, un bureau, exact que moi si à côté mais là ça c'est faux. Oui, eza mbali mususu et par épreuve tant totika les amoni batasuka bakeza banini. Ba mibali. Ou lisi pour l'année. Na umisi ba mpani. Ou lisi pour l'année. Vous voulez savoir le bagage. Wata, est-ce que uzala kiawa ba mibali nde bakeba batasuka. Pourquoi? Neti wana kuna vanda za mobali azelanga to sola pourquoi pona bike mobali aza chef ya ndako mwasi aza inférieur ya ndako yango mobali mbangu libéré mwasi mbangu akino sala misala po mobali atikali muta ko contrôler azate akudia gangela gangela azate ça moi c'est pas mobali naïs moi c'est pas son mobali naïs yo kanga mobali pour oh mais c'est pas muté si ko moni ke mokiliza insectifié po yo lobi to kanga basi si ko moni le comme le contrôle ngo de fan ba mibali po nini maintenant une chose encore pourquoi bochara ba mbetu ba biro répondre yo nano na répondre ba ngomba ba nini ndeko nanga yeso ando kene ngomba te e bandi pa na biso te
Boki marana sima Yesu. Kasi yende guide. Si la kimi kota Yesu tena kende kota nani? Ça que Jésus sama tangoma na ba fille. Oh. Bon, tout ça peut vraiment sérieux. Est-ce que Jésus tama tangombango, il y avait que des femmes? Na koye biso eloko bat basi ba ignora kama kasi. Lingomba fort. Ndeko azo kangai aza mosala nzambe avandi kuna. Yesu anotamba na basi ya femme de distinction Bible bengi bango. Femme de distinction tamba bango ba missionné no tamba bango bazali basi ya mabala. Moi pe abiyema na bango. Suza, hein? Azalaki mukonzi mona gouverneur. Abiyema. Ya basi o bota mona Jésus monaki. Bo wala to mona ka filme, mutamona bango azate. Wana ba filme. Wana ba filme, mutamona bango azate. Abiyema kitoko ba robe. Non, ngana koloba 8. Na ba pe note parce que wana ki filme, batunde basala ba allemand, ba italien basali filme na bango. Neti ngatala na ngote. Poza ngo filme mutasala ngo pas mbongo na ye. Mettons le dit que Jésus a mata ngombo mona ngo ba TV. Na Bible. Na TV te na Bible. Na TV. Pasteur, ngana référence na Bible. Yo na ngeza Bible. TVT. Alors pasteur Esaïe. TV za image bat batiaka. Neti yo ko monter pe image yango. OK, pasteur Esaïe. Na ba bureau na bino to mona ba mbetu. Ça veut dire que bureau on a kutu otanga ba kombo na kati ya bureau ya pasteur to mona ba mbetu na kati plasma. Je dis que mbetu pene bien na kati ya bureau. Je ne sais pas ezaka nini. Oyebi que pasteur ya musala. Bino ne bo compliqué pasteur ya musala. Pasteur ya musala do netinga na yebo za musala. Na tiki ndako na nga na lali na ndako na ina tongo na bi na kozonga te. Na kozala na yambi bato na sisi na kozape la droit ko se reposer. Nazape na ville okola yo. Mon frère, mokila ba pasteur ezalaka te. Makadam ba pasteur ezalaka te. Zando ba pasteur ezalaka te. Tozana makila ba pasteur ezaka lokola ya yo. Ndenge yo pemaka, olemi nenga pe na pemaka na lemi. Yesu kutu Bible bi Yesu afatigaki. Chiko soki nga na lembi na lala na se reposer na lamuki pona pe na besoin santé na sali sumu na nani omoni eloko esala pasi na kala pasteur tamba la pantalon toboka via pasi bande ba finga bango ko bali sa pasteur mwana pa pasteur te ba kolia Bible awa nzamba fongoli ba pasteur ba pa mama e comme si bitumba makasi Bet na bureau. Oh siko soki mbetu na bureau bon ba aveza na mbetu. D'abord, pasteur, avion, non, oui, avion, tu as ça à 8 000 km si France. Mais oui, il faut, non, pas se reposer. Pour combien des heures? 8 000 km, c'est loin. Combien des heures? 8 000 km. 8 000 km, ça va combien des heures? Je sais pas. Na habite ngana na kenda ba Paris te boy. Mais na yo karaso muta atina 21h, c'est que presque le bina 8h à Paris. Pasteur. Siko biso tamusu to salaka. Oza na journée 24 heures au passé en église de tokola la té 24. Oui, parce que tu as condamné, parce que tu as esclave ya batu, tu as esclave ya Jésus, ya batute ya Jésus, tu as serviteur ya Nzambe ya batute. Nzambe muta bengi biso musana na ye. Donc na cause la torturer te pas na yo. Donc ceux qui veillent à l'église ali comme 21 22 ils continuent à chambre là non aller à l'église. Veiller te mukola veiller photo veiller na batu wana pe ko sala veiller. Mukola veiller so ngela na chambre wana na bureau na ngwana comme ki chef. Parce que biso ba chef. Mais ngana lingi bima biloko wana bureau eza bien. Yango moni c'est tinti la kokota batu za bureau pour kokota bino ba journaliste ba bureau nde bolo ba kambo. Bureau ezalaka mbetu te poza salle d'opération te. Bureau eza installation basala pona koyamba bato mbeto ezalaka pona mutu oyo azopema neti nga so na mbeto na na bureau fona tia rideau na kati eza non visible par bato nyonso pozanga na so ina zokoti na kati ya mbeto na lala seke na koyamba na kosala réception te na mutu pasteur ba docteur ba mbeto na ba bureau na bango osamba nani pasteur bataka bango te osamba nani te nazo répondre ba ministre mokilo ba na mandat mais oh biso ta ba ministre de toi sans mandat au moins ni gouvernement zokota ba kuta biso ka ba ministre de Dieu o ba kota ba beta kitolo ba longwe déjà nde o ba sala wana temporairement ba zoe ba kitolo longwe déjà mais biso siko to tika lika ba ministre de Dieu oui ta tolo oh yo le bi fati bien pour na 21h
Fatia chrétien. Ukanisa kena. Kitoko moete. Veille à sous. Kitoko moete. Aza chrétien. Non, apexi veille. Qui est qui apexi veille? C'est que c'est Mbeko. Ah te na koza contre Mbeko te Mbeko mboka bato sango. Veille koza nango eza pona Covid. Fatia tiango pona yote pona mangama te. Atiango pona Covid, pona intérêt ya nation mobima pona Covid. Eza pona na intérêt a bientôt aussi la lango. Na bisque est éternel. Nous achevons vers la fin de cette émission, mes très chers internautes. Pasteur, s'il nous reste quelques minutes, une question de curiosité. Oui, que tant on le besoin de question, on le dit que bana bakoma bandoki pour la cause de divorce tout et tout. C'est le bon quand même. Est-ce que peut que non, carabino mutu bisa profession na qui mon andoki. Bon, je ne pense pas que par avant d'entendre moi sinaye, car c'est pas mon ondoki. Non. Eza ba chemin wana utaka pa na bino kaka. Carabino bisa bandoki wana nakala tant excusez-moi catholique peut-être c'est christianisme. Mais tant que tu es catholique, moi je peux aller chez Wata, na lienanga, na ibiki loko ezate. Mais tant que tu boye comme kino, sur le lora mutu boye kindoki. Donc tu vas massa mo boye, a cho damas donc a to prendre mission été mais ça mutu après prier nzambe sunga bloko po bino boye ngamba kindoki trop. Bon catholique ozo côté là, ba onde ba bana mabe wana. Parce que tout bela passe sango afuni na l'état. Et le loté ezalaki bongo na ka. Le loté koni nana yebi yango te. Le loté nana yebi yango te, yebi yango te. Ki bato la biso yebiki ba soda ba ko zwa yo o obomaki mutu ndoka sango mutu asango azasia. Non. Eza ngana lobaka bomoni sorcellerie ntam soza na ka ona famille. Sorcellerie so kuta na pasteur, il y a des pasteurs na condamné au kate. Ba pasteur vrai bazali, a faut pas bazo détruire. C'est vrai, ngana yebi ke bazo détruire baza. Et même abala ba pasteur mingi bazaka so ke fse wana zaka na mbongo na ye, abandi ko pese ba professeur mabe pona mobali na ye, pour pas kabana pozo pese poste na église, pese poste na église ke tsali boso. Ka ina église na pesa mutu poste pa mpamate. Ni mutu avanda ka liboso azate pona pesa ka mbongo. Na mona ngo za ba distraction inutile parce que ceux qui mutu ana boyi ko pesa nga lole ko pesa nga. Oui, naza sûr. Eko pesa. Eko pesa lole ko pesa teke ko uta likolo. Nzamba ko simba ka mutu mususu. Na ko comme esclave no te popesa nga mona sala mambo lingi. Non. Na sala ka o nzamba pesi nga tanto sala. Omoni ba pasteur tango zo kuta ka ndoki ya kindoki na kata famille. Eko za la vrai. Mais yebisa mwasi wana ke mwana okuta za ndoki. Marulia ne yote. Nga nzambe na sambela pona yo aleki nguya koleka kindoki. So ebise bongo longole ko banga. Et puis mwana kindoki bokata kata mwana batu kovote na kindoki. Eza délivrance mote sala marapo bakati mwana kovo ngaso sali bo mwana ngana osilika. Ya kovote ko tumba pe ba bougite sala de prière. Prière ne mute délivrer ka Jésus a kota délivrer mwana wana ko maltraité te ko nyoko lisena ba gene belé te Bible obi milimo muso bimaka na gene et prière mais lobite ke mwana wana ndoki nda gene yonde mutu ozo sala délivrance Yesu abise ba yekoli batune milimo muso bimaka na gene et prière do yonde mutu sala délivrance zana via gene via sanctification vie de prière ndeko simba. Mais le roi pasteur walingi ko gene te botaxer mutu mbongo pona délivrance à mwana ça n'est pas biblique. Waneza yangote délivrance eza bongo te aloso zana kabongo luka basala nzambe luka meme basala nzambe saja ko contacter nga na numéro oyo ba opesa yo awana na présentateur émission o zwangai na bonda pona mwana taza musika so célébrer sila kanzambe biso nzambe de près pe nzambe de loin so combien ça va passer zai tabo ça prière ndo ka bingu na poto pasteur na problème moko awa fo singa ozipe mbongo dim na yo osambeli utongo esimba ka te kanga téléphone poani ngai na kanga téléphone nga te donc ngai mutu azoka ngai nga téléphone nga na tiaka mega na ngai chaque na bibongo te na biboye na loba yanga te na biboye bibo to témoigner automoni na biboye ka c'était kasi na biboye ok na ba téléphone po mo musika na bika boye tongo nduka poto abengi yo na problème moko boye sambela po na ngai azimi muke apesi yo en espérant que aoze lobiko. Tant que ça me est simi nangote. Tant on doit déclarer pourquoi parce qu'on a téléphone. Bébé spéculation ba moko. Ngai na zoloba. Faut na témoigner onayebi. Na saluer maman Rosana, papa Patrick.
ngata mutu oyo na nalinga bango mingi makasi na aza na posa nzamba salela bango makambo nga na sengaka nga mutu oyo aza na problème na nga loba yakanga telefone na ye nga na kosambela mpo na yo na otino ba audio de prière na nga na otino ba video de prière na nga na osala prière mpo na ozina ke ngomba na ke ngomba na lakisi bake na ke ngomba na sambeli mpo na ozoka pe na sambeli mpo na yo pourquoi po ta mosusu yo ozaki ya kolemba mais prière ntango olandi na sambeli mpo na yo ose fortifier donc kokanga telefone na boya signe ya manque ya confiance en nzambe donc neti nga na sambeli mutu akosala eza nzambe mpona kominyokola pwani soki esimbi te nazongi mpa nzambe wana et puis eza normal soki oza paster ozokanga yokanga ye soki osambeli likambo esimbi te eza normal bato badérange yo mpo israel ntango banda kozanga mai banda kotombokela moïse moïse amata na ngomba ezopuse biso toluka nzambe c'est normal yango yo contredit bangomba na baretraite na baveye donc amoye tokenda koluka nzambe yango wana yo mutu boyo yango sikoyo soki kasi il faut na se retirer pour l'objectif songolo oza chrétien pas de problème oza chrétien oza journaliste awa ozosala art na yo Pasteur, vous aimeriez ajouter quelque chose? Alors c'est qui, hein? Vous aimeriez ajouter quelque chose? On a presque fini. Bon, et là on a quoi ça oyo. Vraiment bino boza envoie divorce, bozonga botala. Même ata bateo 100 mètres mobali otala bana te. Ya bana na bazaka ya mobali wana makila wana za nango baza nango ya papa wana. Kosala kerete moi si kobeta tola koboko la bana wana yumo côté. Papa bango azali. Onyokola bana. Papa pe yo kobeta tolo pona bana te. Bobota ki bango batumi bale. Boyokana. Soki na bobala te bozonga botala mabe eza wapi nani abongisa. Donc mobali pa na droit ko reconnaître ba faute na ye moko. Mibali mi pe bosenga pardon te. Bozaka ki papa commanda. Libali ya ki papa commanda te. Omoni. Moi si pe ko servirateur ngaba mibali atana nda ko no balingaka nga wana oza pit. Kozala bongo te, koloba biloko bongo te, se réconcilier pona o sauvegarder vie ya bana na yo, avenir ya bana. Obota bana ba tata boni. Obota bana ba mama boni. Obota kina munyanga, oboti na muyanzi, oboti na mungala, oboti na muluba. Siko yo finalement ba etinino sa mboka o obota na bango. Simba na mote. Siko eko simba, siko zo simba te seke yo oza mabe. Il y a des femmes qui sont très mal deux fois. Seke mobile te muta mibali te muta mabeye. Mobile a divorcé 2 fois, c'est que yé, faut revoir. Ok. Et ça, bilo musuto tika osaba banti ngana loba la vérité, so inanga okangela téléphone kanga me vérité zala et kota place yo gani. Merci PDG Audace Milan maman fille bobate la bana divorce ya mabe. C'est ça? Divorce ya mabe papa. Divorce et blessa kaka. Mwana moko taza divorce tika la kozala na esengwa mobimba. So ça papa ta papa qui panga bien mais moi ça maman pas kolinga te papa qui nga naza na problème on a yebi mwana moko ayiko bokwama et pas papa leki mais lokola papa kufa et ko papa leki moi si wa papa leki amoni moi papa leki apesi mwana na confiance makasi parce que aza mwana aboya aliya bosani saye que papa kufa po epazaka papa mais moi si wana contredit tia komi kotanga ba oke babimaka na mwana wana asuye mobali c'est un pasteur réputation beba babika bimana mwana ya ndeko nzoka bimana ete pour nini po ya inaki mwana wana c'est ça le problème siko nzoka na vie il faut to boya divorce et bébé si mabale belé et koti kindoki na ba famille divorce et koti ba malédiction divorce maloba malamu ezalaka te na divorce tanto ke na tribunal na kebisa mabe na ye tango na ke na tribunal moi ça misi mabe mbala bisi mabe o batwana baza ba juge état d'âme na bango to yebite. Alors, mutu akoko ko gérer ba conflit na biso na ba mabe na biso eza nzambe. Soki totiki mabala na biso pa nzambe to ko sa su divorce te. To longa ba intérêt na biso to luka ko réparer plateau ko réparer. Et vous avez bien ba divorce eza na importance mon côté maman ici divorce eza na importance te maman Marie Makie c'est divorce eza na importance te papa Delar na maman na pesi bino na mabanga te nazo expliquer bato baza obalana mama Blandine na papa Dela divorce za malamu te mama Anita na papa Baptiste divorce za malamu te mama Afi Milando pe divorce ya malamu kuna carré na kolobaka loka musa nzambe e bakisa parce que ceux qui divorcent koti bana bakosibi ba conséquences à la longue
je crois que même yo moko régime ko lokobala ko ça la divorce te pour malamuté et ça la choix une fois pour toutes na aide nzambe nga naza pena na expérience biloko na loba na yebi conséquences nango jour na moi si jour na moi na ya jour na moi na ya ça ne dérange pas loba mukolo confirmer Pasteur Esaïe oza Pasteur Esaïe oza mwana ya premier bureau deuxième bureau. Bon. C'est la clair en fait. Votre sera émission. C'est ça le problème. Voilà, ce sera émission. Parce que moi na ya premier bureau te. Mais nazwa grâce que na bota mi na foyer oyo papa abisa bota ki na basi mais abala ka mama abiso na mbongo. Alors ce qu'on passe c'est que o nazolo bana bi naza victime ya babiloko ebele. Voilà, ban ya deuxième bureau c'est peut-être autres babio abo. Pourquoi comment deuxième bureau? Non ngana ko loba. Donc divorce ni ça qui peut bima. Bana premier bureau pe ba se pelate ndena loba boye. Bana deuxième bureau pe ba se pelate. Tout ça c'est donc eza mabe kaka. Conséquence ya kaka mabe. Omoni me bana ngo ata to lingana ka. Mais à un moment donné ba ko se détacher ko zala kaka. Omoni boko makana conflit moko ya lupango papa tiki. Omona bana ya mwasi wana bakangani bango na bango. Ya mwasi bakangani bango na bango. Pourquoi? Parce que ils ont autour des intérêts. Le divorce c'est mabe ko bota pesa mabe. C'est deux pasteurs Esaïe qu'on avait reçu dans cette très belle chaîne Concept Touch. Abonnez-vous massivement. On avait parlé de la divorce et Mabala et Apoto, donc nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas, pasteur, si vous pouvez ajouter ou bien moi quelques numéro nanga mutu alinga contact nanga na kosambela pona zaka ouvert chaque jour no soko benganga na RTO bisanga naza occupé na ko s'occuper na yo parce que naza téléphone pour benga eza 09 98 065 55 wana numéro nanga WhatsApp 09 98 065 55 numéro nanga d'appel eza 089 plus 243 089 554 25 67. Appelez-moi au 090 735 31 03 090 735 31 03. C'était Pasteur Esaïe qu'on avait reçu dans cette très belle chaîne Concept Touch. Moi je l'appelle Pasteur Logique. Pasteur Logique. Restez branchés sur Concept Touch. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique de Concept qui m'ont tenu compagnie. Sans oublier Wata, Héritier Wata, toujours Makassi. On est là. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.